tina moment où eza motuya et Yesu Masia Nazareth azome mabiso et tolingi toyoka lisusu liloba o eza motuya Bible lobi nyonso ekoleka me liloba na Nzambe ekoleka te et biso na CFC tolobaka nyonso tolukaka eza na kati ya liloba nkolo na bondeli penza ozala ya otelema papa maman frères et sœurs avec tous les respects nalingi o recommander moment oyo na maboko ya Nzambe nalingi oyebisa Yesu Masia Nazareth naza na posa Pentecôte ya le 8 ya lelo nayoka yo autrement que autrefois nalingi nazala bénéficiaire ya Pentecôte ya lelo clôture à séminaire à lelo ngande nazala bénéficiaire yebisa Nzambe tosambeli na kombo Yesu Masia Nazareth. Merci. Kolo eko mama ko ebisi ba ekoli na kei na otindi la bino mosungi molimo mosantu oya ko rappeler bino ce que moi je vous ai enseigné et oya ko glorifier ngai. C'est ce que tu as dit et Kolo jusqu'à aujourd'hui toujours célébrer accomplissement ya promesse osala ki na ba ekoli to sambeli oza na biso lisusu ne moza ki na biso na ba parteleki ki noto suki sa culte lelo ezala pour ta gloire ainsi que ces temps où nous voulons t'écouter parce que la Bible dit dans leur détresse ba yonfoka ki yo et yo nzambo tinda ki liloba que cette parole nous voulons écouter maintenant lobela biso pour ta gloire dans les noms précieux et glorieux de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha de Tosambeli Pena Kondimatolobi. Amen. Bonjour à tous. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 7 à 8. Et puis après, Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er jusqu'au 4e verset. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 7e jusqu'au 8e verset. Et encore Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er jusqu'au 4e verset. Bien, maman Fanny Bimouala a reçu la lecture en français. Bon, on interpréter directement la lingala. Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 7e au 8e verset. Amen. Azongiseli bango, Yesu Masia Nazareth, azozongisela bayekoli. Eza ya bino tende boluka boye batango. Tope ngonga nini yawe Nzambe tata abungisi kolanisa mana bukonzi oyo aza nango. Kasi ya motuya oyo bino boko osimba ndenga nazomata bokozwa nguya moko molimo mosantu akoya kati na bino bongo bino bokozala batémoin na nga na Jérusalem na Judée nyonso na Samarie kino na suka ya mokili. Amen. S'il vous plaît, sotoko fanda.
Actes des Apôtres chapitre 2, du 1er au 4e verset. Actes chapitre 2, du 1er au 4e verset. Les jours de la Pentecôte, Mokolo ya Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. bazalaki bango nyonso lisanga na esika moko, Tout à coup, na mbala moko, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, euti na likolo makelele moko lokola mopepe ya makasi, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. etondi na ndako nyonso esika basali na Nzambe bazalaki. Des langues semblables à des langues de feu Minoko oyo ekokani na minoko ya moto, leur apparurent, bongo ekomeli bango, séparés les unes des autres, ekaboli bayike na basusu, et se posèrent sur chacun d'eux. pe efandisami na moko na bango. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Pe bango nyonso batondisami na molimo mosantu, et se mirent à parler en d'autres langues, pe bakomi koloba na minoko oyo ezalaki ya bango te, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. kaka kolandisama na ndenge molimo mosantu abandaki kotinda bango baloba. Amen. Bien topesi nkolo merci. Nzambe tata nanga Dokuta Miguel Yesi, Nzambe ya Edina Bala, papa Edina Bala, Nzambe ya papa Kelani Mpata, Nzambe Jacques Verno, et Nzambe na biso ya CFC Yesu Masiya Nazareth Zolokumu. Un grand merci aussi na bakambi ya district na biso baza awa bakonzi ya district. Merci na bino, Nzambe pambola bino mingi pona musala toza nango kosala ensemble na bino. Merci na papa Anto, pasteur, merci. Merci na maman Rachel, merci na basali na Nzambe nyonso toza awa, Nzambe apambola biso mingi, et aussi en particulier na CFC Mpasa o boza awa na ebi Nzambe ausala biso bolamu. Toza na activité o tozo bongisa, toza na cause de la foi o eza 10e édition célébration, tozo manda le 26, samedi 26 et dimanche 27 juillet na terre ya Bouddha. Et surtout aussi c'est à cause de la foi nde tokende na bandeko na biso ya o bazwami na Allemagne et pa ya mamani Pedro azokamba kuna na pari ya ba femme de la foi bango ba organiser à cause de la foi 2e édition en Allemagne, précisément na Cologne. Tozaki kuna année passée, maintenant toza année au pour la 2e édition. Kuna eza le 16 samedi le 16 et dimanche le 17 na Cologne. De tozana maman Annie Pedro pe ba femme de la foi ainsi que bande nyonso à Cologne pour la célébration il y a à cause de la foi 2e édition. Surtout ici wana de toza na CFC France nzamba zo lokumu parce que lobby batu balekaki na baptême ou bayambaki Christ balekaki na baptême lobby na CFC France tozui rapport et na yebi que secrétariat a otinda pe na secrétariat de l'église à ona centrale. Donc le 30 et le 31 août toza na Confef première édition ya Confef convention des femmes de la foi na CFC France ndeto zala pona osala musala Nzambe kolandisa mana bandeko Nzambe abongisi po bakende osala musala kuna. Et tous les informés bandeko nyonso à Cape Town nde bozana biso en ligne dadi azo clôturer lelo dadi Herbie aza na pardon s'il vous plaît na Johannesburg azo clôturer milulu lelo. Donc baza kuna na présidente ya ba maman ya biso awa maman nene basali musala kuna maman intervenant ki lobby et dadi azo clôturer lelo pour que bapema lundi mardi et au vendredi baza na Cape Town na CFC kuna na Cape Town et pa papa pasteur Kizola zokamba Evel Kizola nde bandeko nyonso a Cape Town nde bozana bango kuna mokolo ya samedi et maman oteya na église et bongo dadi a oteya na salle oyo ebongisami kuna ba coordonnées nyonso. Je crois bandeko bazana ngo ba coordonnées nyonso bandeko bazana ngo na ba fiche na bango oyo beaucoup de gens. Alors le mercredi seulement, même mercredi koya kuna de la semaine prochaine ainsi que mercredi koya dadi na maman nene bazam musala sala na toujours na Yoville et pas y apôtre Charlie Mobiala donc bande gonyo sur Johannesburg les lois ont clôturé na Yoville et bongo mercredi pe bazala na jardin d'Éden et pas y apôtre Charlie Mobiala. Voilà, tous on a 3 activités, tous ont clôturé Pentecôte lelo.
Et après, tu célébrer mariage, tu libérer ba marié ba kei, d'être le canard reconnaissance à ministère tous en pour nous chama boko et pas mosali na nzambe oyo nzambe atelemisi katikati na oyo esika. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu parlé pendant une semaine et l'on évangéliste Jean-Robert Mfumu sur la Pentecôte. Tu l'obéla qui Pentecôte dans l'Ancien Testament et Pentecôte dans le Nouveau Testament. Tu l'as dit ça qui importance. Il y a molimo mosantu et surtout biso otozaba pentecôtiste et ban assemblée de Dieu. Total ça qui importance il y a Saint-Esprit. Pendant que les disciples bazo vivre sur la terre, na Yesu Masiya Nazareth, bazala qui très à l'aise parce qu'il était présent na bango. Mais or sa mission c'était pas que atikala éternellement sur la terre, d'où et senga qui un jour azonga. Lokola viva qui ba réalité tant que mutu, fils de l'homme sur la terre. Yesu Masiya Nazareth à comprendre que son antiki bateau bangomoko baotika la souffrir. Raison pour laquelle dans Jean chapitre 17, azosa la rapport na prière sacerdotale avant que ikokufa, abandi ko sala rapport ya musala sali na sena moy. Abandi ko yebisa tata lobitata na uti na mukili na moni ndenge mukileza. Na sengite na bana oyo ngai oyo na yeko kufela. Na sengite olongola bango na mukili me na sengi yo obatela bango po bazana mukili kasi bazaya mukili te quelque part abandi ko yebisa baye ko lobi likambo so ba sali yango nzete ya mobesu eponi boni ko zala pona bino oboza nzete ya kokauka. Donc ce qui veut dire soki na tiki bino ndengwana bozala bato boko souffrir na sena moi oyo esengeli na kende pona tindela bino mosungi molimo mosantu. L'église, dernière parole ya Jésus-Christ de Nazareth. Yambo azonga epa ya tata esika uta n'ascension avant mata 40 jours afandi après la résurrection afandi 40 jours na ba disciples et le dernier jour où c'est là qui 40e jour abandi ko yebisa bango en titre de rappel alobi et comment maki était mwana na moto ako souffrir bako bomaye et puis ako seko et que tanguya zo sekwa que le pardon des péchés et la repentance et à la prêcher na mokili mobimba. C'est ça qui était le testament oyo Yesu Masiya Nazareth a salaki. Et nous allons remarquer aujourd'hui que na kati ba église to komi ko organiser mingi lelo ba croisade de prière to komi ko organiser plus makambo eza lié na ba délivrance seulement tout simplement. To yeba ki ba campagne d'évangélisation libanda ya église parce que l'évangélisation est salama na kati église et salama libanda ya église. Parce que c'est ça aussi la mission primordiale de l'église. Aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ça aussi Christ a l'obia voir mata. Mutakosa na bongo ya solo ba makamba ko loba. Mais soki alinga kufa maloba ya suka ya mowe. Otobengi testament. Tango kufi, c'est alors Bible lobi testament et soit valeur. Tango testateur a kufi. Soki non a kufi te testament ça kana valeur te pas ça na nuye moko na bomoy a kokipe ko changer maloba. Donc tout ce que Christ a parlé pendant ma vie na sena moy avant koufa ne atikeli biso testament et comment maki mwana moto akonyo kwama ba obomayi a osego et que le pardon des péchés et la repentance soient prêchés. Tozawa pilelo l'église. Tozawa pilelo l'église. Aujourd'hui l'église a plus besoin. Ya mbongo église ya na posa kaka ya mbongo église ya na posa ya honneur basali na nzambe basali na posa lelo asali campagne bien aimé on a vu des campagnes d'évangélisation l'homme de Dieu a été atteint dans une grande campagne bato mbongo baleki bapesi ba 2000 ba 3000 dollars bato pe bazangi lokwa biso ta mususu bazeli pe na suka bakitisi bakakoli na suka bato ba 10 dollars ba 20 dollars pe to l'équipe mais campagne de sili babeti musique ba misepe baye bayembi et na réaliser na suka na lobby campagne o échoué ate bela bato o échoué parce que c'était pas ça la mission ba délivrance et salami avec la money mais ya mwana te mission primordiale nzamba tindi na kati ya terrain to ke koluka atindi biso to kende côté ya sango malan pardon ya péché bato masum o ba ya ka église te parce que ba ça considéré comme des païens to kende faire bango totalisa bango évangile pur sans mélange. Christ a réalisé une mission on a tiki pour battre ça la conduire dans Molimo Santo.
Église, tamboula partout aujourd'hui, au monde a croisade de prière, au monde a moins manqué campagne d'évangélisation, au monde a croisade prophétique qui ngande. L'église a perdu sa mission. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a plus de place au sein des églises. Bana CFC, on peut tout faire, tout ça là-bas hôpitaux, tout ça là-bas école comme on a la vision. Mais j'aimerais vous rappeler, aussi longtemps que l'église, moutako bongola ka motema kozala kate, toko bimali banda te toke ko gagner ba am to yana bango na kate église. Bien-aimé dans le Seigneur, yeba que nyonso to sala. Et c'est le côté liboso nanza. Et surtout nous sommes le centre évangélique, nous ne sommes pas un centre prophétique. Nous ne sommes pas un centre tel, mais nous sommes un centre évangélique. On a des activités comme à cause de la foi. 10e édition cette fois-ci, ce n'est pas une chose facile. Combien d'âmes gagnées? Combien de personnes va sauver? Maintenant, nous soutenons entre parenthèses, nous avons continué. Christ a mouru son accueil na tique église et à la passe. Alors il faut na kene na tinde la bino mosungi moli mo centre. Et si ka toti ko tanga ayebisi ba yekoli. Alors na bango alobi bino bo lukate boye ba tangu nini mukile ko kufa. Quand est-ce que kolo mukila ko zonga? Mais bo bino bo yebe loko moko que le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, c'est-à-dire bino bo luka molimo mo centre azala katina bino yenem tarotali sabino ndengeni bokoki ko tambola pour que lorsque le Fils de l'homme a kozonga na gloire na ye bozala bato botika la bana nzambe yango lobe senge na ke na tindi la bino molimo au centre asisi koloba mati ba ekoli batika liso kitina sekuna batika li bazotala et Bible lobi 2 personnes ba kiteli bango na bilamba pembe lobi bozo zela jusqu'à quand bofandi a bokende na Jérusalem alaka kibino bokende Bible lobi po ba longwa wana ba komatisika bazalaki na peur parce que ça faisait 1 kilomètre pour ba koma mais lokola zaki maloba Christ o nzamba lobi na yo ata batu ba oluko ba saloma be mais soki ozana promesse nzambe ya promesse wana ekokisama surtout soki ozotambola na obanga nzambe promesse wana batu balinga te ekokisama bayekoli bazobanga balobi te tozalaki na ye balingaki biso te siko 1 kilomètre ti tokoma na chambre haute tozana problème sérieux mais lokola azanzambo soka lobi liloba batu balinga te kaka yango ekosala nini ekokisama bakomi na chambre haute yango tokomi siko na Actes des Apôtres chapitre 2 ils étaient tous ensemble dans un même lieu dans le baki on a 4 semaines pour que le Saint-Esprit se manifeste dans 4 églises et ça fait que chacun a sa na coin na ye to ko fonda boy physiquement mais spirituellement est-ce que tout ça bon moko et beaucoup de gens se trompent quand ils disent la Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander quelque chose l'Éternel est au milieu d'eux Jésus-Christ Nazareth est au milieu d'eux bien-aimés dans le Seigneur Bible le dit bien mi balé mi sa tu ba sangani kakate ba s'accorder donc ça dit on entend parler de cordes donc tout le monde entend tolobi corde et lui qu'on ça va singa ça dit singa moko ça la corde était ça fil mais ce qui comme balé mi sa tu et comme corde pourquoi parce que est s'accorder ba comme loko moko singa on a sauvé sangani mi balé mi sa tu pour na okatango et comme un problème aujourd'hui église est bafoué même dans milieu ba païen le nom église n'a pas de considération tozoye batango ba papa kelani ba osala nzambe so to tuni ba ba yebisa biso musanza mbeza yi musala soni ba sali musala ona ba pasi nyonso bandimi ba humiliation nzamba se souvenir na ba sali na ye alobi nani yango ko kende abala mwasi aloba na musala nzambe ba oloba na ye obala mwana biso ta olia bible nzambe na se ya mawana ye aye ko kitsa alobi te na valoriser ba sali na ye nzamba pesi ba sali na ye valeur apesi bango valeur musala nzambe Dieu en plein musala nzamba komo pambolama musala nzamba komi na vie moko mwa malam et maintenant ba o baza be filtrer ba mercenaire ba sepeli na musala wana lelo ba koti na kati ya musala wana ba bengani ba sali na nzambe et aujourd'hui tout le monde a ba résultat aujourd'hui des fois ça peut faire honte si tu n'as pas le Saint-Esprit on dit makoza musala nzambe ba milier mususu parce que tu seras humilié pourquoi parce que ça na ba aussi ba BBC na lobaki na kati ya séminaire na yoka batu bakosi la ba délivrance na yoka rango lokwa na zakana mwa mutu na linga mingi na mona
Mais le jour où le Seigneur a permis que ça n'a pas ça l'ensemble, un homme de Dieu qui a une chaîne de télévision. En face ici, dans quartier 4, un frère qui était sérieusement malade. Un frère malade, Alina Koufa. J'avais dit, on était avec le frère Trésor dans la sécurité. Na kena kuta na iloko na sepela na bato ba loyenge wana. Na za un évangéliste terrain ngeza bato mabe wana. Ba groupe oso ngeza te bato mbongo. Groupe oso ngeza li muto azana mabimbi koleka. Ye wana ndeso na gagner za groupe oso na kati église. Na ke okuta na frère, na loba ki na séminaire na bando sola na frère, malade ozobela ozosila te problème ezali il faut confesser. Alors bien na oyeba mabe na salate c'est vrai na za muta désordre mais na boma mutu te na botola peka na botola ngwa babiloko batu mais na senga déjà bolimbisi ngabite il faut confesser. Alors bien zali kamoka rende pasteur moi benga biso apesi kombo na yeba na un prophète asala nini o ayebisa biso to kende église azana église moi partout jusqu'au côté église moi ezalaka amé biso musika lobi ngana kosela na bosani likambo tina ka kosela bongo ya témoigner kaka salami sur place. Si vous savez que vous avez fait 300, vous avez fait belé. Mais vous avez fait $20, vous avez fait $100, vous avez fait $100. Vous avez télévision, vous avez fait frère na TV. L'église est sous une mission. Saint-Esprit a une place à comment attristé. Christ a dit parce qu'il savait que sans le Saint-Esprit, l'église n'a pas une place. Il y a un séminaire, il y a Pentecôte, le Saint-Esprit avant, pendant et après. On ne peut pas parler de la Pentecôte si le Saint-Esprit a coquille koyate. La Pentecôte, c'est une fête des chrétiens célébrée pour la venue du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est arrivé, c'est alors les disciples qui n'a pas. Et comment qui fait ça, les chrétiens, incapacité. Et comment qui va capacité dans le Saint-Testament, le Saint-Esprit dans le Saint-Testament, en titre de rappel. Azalaki partiel, azalaki ko fonda kati ya mutu te. La Bible lobi na Genèse chapitre 1er, au commencement la terre était informe et vide et le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Molimo mo santu atuva ki place cité azalaki likolo ya mai. Tomoni après le déluge na trois mouvements ya colombe. Noé après le déluge a vu colombe a lâché pour la première fois. Colombe a cueilli à zongi. Azeli 7 jours, dans Genèse chapitre 8, au verset 8, Bible lobby Azeli encore 7 jours après. A relâché Colombe, Colombe a cueilli a même les feuilles à olivier. Troisième mouvement a relâché de nouveau, tant a cueilli à zonga qui sauté. C'est ça les trois mouvements du Saint-Esprit. Les trois mouvements de la colombe. Parce que colombe parmi totali awa on a un séminaire, papa Jean Robert a fait ça biso si ba symbole. Moko ya ba symbole ya molimo mo santo asape colombe. Molimo mo santo avant, pendant et après. Le temps où nous vivons, c'est le temps où tozolobela pendant le Saint-Esprit pendant. Na premier mouvement colombe, et c'est là qui avant la Pentecôte. Le Saint-Esprit avant la Pentecôte. Abaneko fonda likolo mutu a mutu. D'une manière partielle, ndambukaka soki nzamba pesi musala pa musali na ye, atindi molimo mo santo, aye afandi likolo na ye, musala wane salami, so musale sili a se retirer et puis a zongi, abando sala deux mouvements. Dans Saint-Testament, abandaki ko se retirer, pe ko zonga na ba condition mibale. So musala nzamba sili si musala a se retirer et puis à zongi. Ou Moussala Nzambe a commis la désobéissance, a dit qu'on désobéir na directive Nzamba pesiye et molimo santu au lieu à comme attrister le quoi en temps présent a comme nini à se retirer et puis à zongi. Toloba qui on a quatre séminaires. On est acquis le premier mouvement de la colombe. Pourquoi? Parce que la colombe n'a pas trouvé une place comme au commencement. Ya mukili oyo n'a pas trouvé une place pour chama kolonaye ya mwana soka silisi musala abande ko se retirer. Mais Bible lobby pendant la Pentecôte de molimo santu ayaki ko habiter kati ya mutu. C'est le temps de la grâce que nous vivons parce que le Saint-Esprit est là pour nous parler. Le Saint-Esprit c'est une personne. Nous croyons à la Trinité. L'Éternel Dieu des armées dans la création, il s'est manifesté comme le Père créateur de toutes choses. Il savait que Adam a salié. Alors ça la lisumu nzamba yebaki et surprendra biso mais surprendra nzambete.
L'Éternel Dieu savait que Adam n'engazana opengo. Son atikali le seul Dieu n'a se manifesté na Dieu le Fils et le Dieu le Saint-Esprit. Mukile kende liboso te parce que Adam tanga opengo na ko sala su mutu te pona lobaki na bango. Multipliez-vous et remplissez la terre. Et tant où Ève a eu, diable a passé par Ève, Adam a pengui. Et Nzambe a se manifesté na Dieu le Fils, le Rédempteur. Pour na zong saboyokani ya mutu na Nzambe. Et mutako zong saboyokani lokola Dieu le Fils. Et sengela ki pa kufa. Et lokola kufi Nzamba ko tika kiti na yete. Pour eko seku sa epo Nzamba kabula ke bonga na yete, akabula kiti ne na mutu te. Et senga ki maintenant Nzamba comprendre que le sauveur et sengela kufa pour que peuple habita. Ne a se manifesté qui na troisième personne to bengi molimo mo santo. Yango Bible lobi na Romain, le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ, s'il habite en vous, dans molimo mo santo, oya sekwisa Yesu Masia Nazareth. Et nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Le Saint-Esprit habite en nous. Molimo mo santo azofanda kati na biso. Yango tolobela ki et troisième mouvement ya colombe et cause la tanga okende molimo santo na enlèvement à ozonga lisute parce que Noé lorsqu'il a chaquillé pour la troisième fois colombe azonga lisute wana et cause la après yango moni na kati séminaire to sukaki na avant pendant et après to résumant koloba après et cause salama lors de l'enlèvement de l'église Saint-Esprit a osala lisute et c'est là où tu vivre ba o ba kotikala ba vivre tribulation ba vivre vie compliquée ou marque de la bête et qu'on régner parce que le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Alors, na grand thème de l'obéla qui est le Saint-Esprit avant, pendant et après la Pentecôte. Bien aimé dans les Seigneurs, nous l'obéla sous-thème moko pour nous mater na biso ya lelo pour nous clôturer nous l'obéla sous-thème quand le temps arrive, l'impossible devient possible. Quand le temps arrive, l'impossible devient possible. Nazote abatunyo soutien naote abatumoko en particulier. Na ekote abatu akondima. Yaya, peu importe le temps, peu importe les circonstances aux autres traversées, mais si le temps de Dieu arrive, l'impossible devient possible. Le lonzamba comme ça impossible possible. Le lonzamba comme ça impossible possible. Le lonzamba batu balekate nzamba olekisa batu. Misika batu bazwaka te nzamba opesa batu. Yana oyebisa batu mo lelo même nzambe akobatize na molimo mo santu. Tu vas vivre l'effusion du Saint-Esprit et okozwa badon ya molimo mo santu. Et sika omona kate lelo komona parce que lorsque le temps arrive, l'impossible devient possible. Na ina bakisona biso Bible lobi tout est possible à celui qui croit. Soza aozondi mama kambo eza pona yo. Soko zondi mama kambo eza pona yo. Yango Pentecôte lelo ezalo ko ba Pentecôte nyonso te lelo soko bandako lela aujourd'hui nous sommes au sang ou dans la fête des chrétiens donc ça dit comme tu es dans la fête aux na quatre fête au kolela te ba oba leliso lelo fo lelisa bango on comprend ngate ba oba lelisa lelo fo lelisa bango. Bien aimé, le temps c'est quoi? Le temps c'est une durée limitée et ça durée moko eza limitée donc ça dit mais temps, c'est-à-dire durée est comme illimité. So ba ebisa ki yo bino nde boabwe bo bandaka ko souffrir mais soki nzambe otondimela Yesu Masia Nazareth alobi temps et coquille ce qui veut dire durée à souffrance est comme illimité. So ba loba ki bino nde boza bongo bakamwe ko simba te o souffrir na kati ya famille parce que ça na loi moko établi et ça na pas difficulté moko la tabino loko le lamba mais lorsque le temps de Dieu est koya yeba te ba dira makamunyo so ane komili zamba pambola yo. L'impossible c'est quoi? L'impossible c'est qui ne peut être ou ce qui ne peut faire. Donc eza makambo ko ikoko salama ce qui ne peut faire ou ikoko salama kate impossible, ce qui ne peut être ou ce qui ne peut faire. Donc eloko eko salamate to eloko eko zalate yango impossible. Ce qui ne peut être ou ce qui ne peut faire, ce qui se peut faire. Eloko eko salamate to eloko oyo eko zalate yango impossible. Possible c'est quoi? C'est le contraire. Il y a impossible.
c'est ce qui est faisable, réalisable ou qui peut se faire. Il y a un babengi possible. Possible, c'est ce qui est faisable, réalisable ou qui peut se faire. Likambo koko salama. Il y a un babengi yango possible. Donc likambo koko salama. Yango est possible et ko salama te. Si bakata et ko salama te, yango babengi impossible. Nzambaza bien à ce pays impossible ya babon ya tout et comme possible. Impossibilité mogotique à vivre mon tour à vivre vie à possibilité. Yango mutu mo soza na moi vie bien azana moi possibilité. Ah tika mutu mo soza ki na ba possibilité te na clôture à Pentecôte nzamba commission muta ba possibilité. Donc ça dit c'est en toi que les gens peuvent venir chercher la solution à leurs problèmes. Nzamba salayo et zalabongo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na betoli sola mwana mobali moko Yesu Masia Nazareth alinga ki mingi. Avant la Pentecôte, azaki na vie moko très compliqué. Mais un disciple que Jésus aimait aussi. Christ abandé kolinga mutu na ndenge na ye. Quand je parle de ces disciples, plusieurs personnes vont penser à Jean. Parce que Jean bandola na tola Christ. Mais moi je ne parle pas de Jean. Na zolo bela mutu moko na kati ya Bible azaye pe mutafua. Comme on ezaki Pierre. Bande ko na boyebi Pierre mukomsu ba otambola na Jean. Jean alala na tola Christ. Bazo kende bakuti mutu moko azana makolo ebukana afanda na temple. Asenga batu mbongo chaque jour à culte. Bayebi ke batu baoleka na temple pour bakota na temple baza batu mutema mao. Oui, c'est vrai. Batu mitema mao bazala ki baoleka na. Soit sengi ba ombo ba Pierre, soit sengi ba pesier. Mais un jour, Bible lobi batu mbale bazoleka. Mutu moko azaki mutakondima. Na mutu moko azaki mutaba révélation. Bible zotali sabiso koloba na Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, Bible lobi, il y a un temps pour toutes choses. S'il y a un temps pour pleurer, et ça peut un temps faut seper là. Si comme mutulana azo senga mbongo, batu bapesa kaye, soki poko ekoki akangisi mbongo, abundani nenga kendaka azonginda. Azongi toujours à que batu amite malon ba opéaye. Bien aimé, ba mikolo balobi sepela na mutu alakisa konde basala lipa. Neko sepela na mutu tapesa ko lipa. Po jour ozanga yo po ozanga. Mutu wana ba pesa mais chaque fois bando ozonga. Ya omoni sona ke plus loin na sepela na Bartimée. Bien aimé Bartimée a osenga pe batumbo. Mais mukola mona ki Christ pendant qu'il criait, tant Christ alobi bo benga ye, la première des choses alongola ki manteau. Manteau e bandoko servir na nini? Manteau eza elamba ko eza na ba poche milai na kati tina libana. Manteau e bandoko servir so ba kabeli ye achaka mongo na ye na poche. Mais ce jour-là, lorsqu'il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, atamisu na ye e bandaki kozana impossibilité à komona. Mais akutana gina mutu moko oyo randaka ba impossible possible. Abandi ko crier atamisu ezomona te. Mais mouton na obelela ana miso mona kapa e miso abato mona ka te. La première des choses va bengue alongola manteau. Bible lobi il jeta son manteau. Pour ebisa Christ nil nana kondima nena bwake lambo so na yepa na yo na ozonga lisute na kezwe lamba na lata pona senga batu mbongo ndenge ba olanda yo nde ba opambwama ndenga pe na olanda yo na opambwama ndengo tombola bango ndenge po tombola nga asalaki. La première des choses c'était sa foi, parce que manteau symbolise l'incrédulité. Manteau ko yebisaka e lambo lati yango pia ko mbongo ko tika ngote te mbongo ya ko kabate na na posa te ya kolata ke lamba ko echa kaka biloko ko senga na komi na posa na te lamba ko ngamo pe na sombi na mbongo na ngana ko vivre sous sima ya mutu te. Nakangi parenthèse ya Bartimée. Na zongi na mwana mobali yo afanda na temple asenga mbo batu bapesa ke mbongo basunga e bazo pesa ye mbongo mais ba olongola ye na impossibilité o azalaki na ngote. So ba pied ya lié impossible zongi. So ba pesi ye azui possibilité ya osombelo ka olia. Mais so ka lié ka ke sili azongi na vie ya impossibilité. Tam soupe bino na famille bozande ngwana. Bona kati ba vie ya impossibilité. Bien aimé, ça fait très mal. Botu na biso to le kana ba vie ya passe. Nazana honte te na loba ke Yesu Masia Nazareth. Yende aza nyonso yanga naza marque déposée ya misala ya croix ya Golgotha.
Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth m'imposent à la réussite. M'impose à la réussite. Bien aimé, vie à pas ses avis ma bé. Vie à pas ses avis à ma bé. Que personne ne vous trompe, bien aimé dans le Seigneur. Qu'église, comment on dit l'ipamboli, église, ce bon hôtel l'ipamboli, vous en avez une mission principale. Boye baketo hôtel abattoir bon la mitema. Et ceux qui osent monter piaka, évangile et ok musikate. Romain lobi boye. Batu bana posa bayoka nzam. Ba yoka ndenge nini soki muta oyebisa bango azate. Muta ko yebisa bango koki kozala. Mais aokende ndenge nini so muta kotinda ye azate. Bien aimé, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. Ya ona osambela nzam na bana sepse nande ko sambe na biso lelo mpiaka kimobola ezala partage na yo te. Il faut tout est abatu ba bongo la mitema. Tout est abatu ba changer ba vie na bango. Tant que Christ est Seigneur et Sauveur, la Bible dit tout a été créé par Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tout a été créé par lui et pour lui. A copie mais la vie sur l'autre. Toi, si on attend que tu as la nzambe, na crainte nzambe, on a la vie très compliquée, très compliquée. Il y a un temps pour toutes choses. C'est ça qu'on a les appels au CP là. Il y a eu ça dans l'église. Ce qui nzambe au tambour na ye, na fongo le grande porte il y a bénédiction. En fongola taba costra, en fongola taba fenêtre. Pour comprendre que non a comité, mais bisika pe naza, et ça bisiko naza qui lobby. Donc ça dit que si les autres salama, Allah qui Israël Cana, non pas comme Canate, mais na désert pas maille bimakate ma beleza la sec, mais maille salanine. Balia lipa, et ça va si nzamba ola qui sa otambula na bango. Bien aimé, ote abatu mususuka na mbongo na yo, ote abatu musuka na musala yo créa. Batu ba osala pa na yo, so ebisi ba ba église ba boya te. Ba paye ba ko bongo la mutema parce que bazo banga so do église te. Ba ko longo la biso musala mais aye na église, tango ya kuti parole afandi. Mais objectif, ezaki na kende kaka pona formalité na protéger musala. Nous avons plusieurs moyens d'évangélisation. Le loba indien ba tondi na Congo, le loba indien ba zo créer ba magasin. Okena kimbuta au mona na hôtel ya ba indien. Yo chrétien sala kuna ba ochoka fille de chambre garçon de chambre. Et bah comment kango sala ti dimanche pourquoi ba pousso musika na nzam. Mais où sont des chrétiens au bana ba moyen ba pour créer une entreprise. Pour na ba chrétien dimanche ba osala té pour ba chrétien ba église. Ba tombonga ba chrétien bana mbongo ba rêver. Ba bouddhiste ba ko diriger bisoir. Ba doctrine boyebi ba ko diriger bisoir, ba ko diriger bisoir. Parce qu'au fur et à mesure, ils sont comme belé. Les chrétiens ont la distraction. Pasteur, on a pasteur, on a la distraction. Ne quoi ce bien aimé dans le Seigneur. Pendant que vous un jour, à mon niveau, on va mettre la solo comme on est Pierre. Bazo le canana Jean. Ba komi esika zalaki. A sengi bangombo. Jean Lobinaye. Regardez-nous. Atali bango mi bale. Et Jean il comprend, Pierre il comprend d'après, toi mi balé, mais tu vivas Pentecôte n'est mon côté. Tu vivas Pentecôte n'est mon côté. Jean, on a na tola Christ, on a une révélation, mais pour na kaya mutoyo, et ça kaya révélation te. Et ça quand des fois télé matambula. C'est pas important, on veut bien aimer on le lobo zo kende ba église, ba pesio mai, ba pesio singa, ba pesio bougie, ba pesio nyonso ba ko pesio mafuta. Et puis, comme on dit, maman na yo na moni eboy, papa no na moni eboy. Ba chrétien ba comme il on a posa ba loba po na bango. Yango ba kambina nga baza awa biso na assemblée de Dieu, ministère prophétique. Ba yeko ndimango à peine kala mingi te pa yeko. En fait, ba yeko pesa ngo accès kala mingi te. Parce que na domaine wana ministère est plus complexe et ça ministère prophétique. Aujourd'hui, ba tu bazan to na Saint-Esprit awa. Ba tu ba na don de prophétie, ba comme ba prophète. Donc, il s'est transformé en ministère. Or que le don est donné par le Saint-Esprit, mais le ministère est donné par Jésus-Christ de Nazareth. Mais le lobatou, à la parole à connaissance, don, il y a parole à connaissance comme prophète. On a don parole à révélation comme prophète. Il y a un moment où le lobatou parle à ma fouda tina banzo tabo moisi. Papa va encadrer biso na musanza me bazawana papa anyanga zawana. Biso balakisa biso imposition de mena libuma mwana mwasi te na nzoto pe ya mwana mwasi te. Mais combien le loba osimba yo facilement ba komba médecin. Ce qui est esprit. Tombole lamba. Olati lamba surtout yom dolata Celestone. Et panzana boy.
à côté le beaucoup de facilité jamais. Mosala nzambe so comme simba nzoto mwana mwasi il faut bakanga comme médecin wala comme médecine. Mosala nzambe suka na makama molimo tika ko simba batu. Na te une église moko je connais le na séminaire na te une église nzamba ko mosala manifestation molimo au centre nous sommes des pentecôtistes. Manifestation molimo au centre na étranger comme simba batu yaya Moussa Nzambe moko l'église à côté pe na service yaya na yoka somo afukami moi si moi mon na kweyaki afukami azuma boko nyeso mbale asimbie pena libumu boye etali ka mutu akitana mutu ayoke so mutema soki pe mezaka comprendre makambo to loba Pierre a compris to zwaki molimo mo centre mukolo moko tozo poser acte ya bapotre mais tokokani te na sambeli nzamba tata nanga dokuta Miguel yesi lelo Pentecôte na ekokana muninga wana te soki ya kozala Jean yo ozala Pierre yaya Pentecôte na yo yaya ezala Pentecôte ekolongola yo timidité ezala ekolongolo père ezala ekolongolo crainte abatu etele misolo bakeno na benga mapona longa na osana enité na jalousie te pa baninga parce que oyo bazwe pa ina tata pasa na makoki ya kopesa nga tika Pentecôte lelo efongola ba grande porte na kati ya viande komoko sa awa Pentecôte lelo efongola likolo e arrosé yo na grande bénédiction de Dieu dans ce biso Bible nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ de Nazareth. Bakomi tant bakomi Pierre atali alobina e babi regardez-nous atali bango Pierre a réalisé la Pentecôte na biso kokana kité ya ko ki Pentecôte na ndenge na ina ba révélation nana ndima ki Pentecôte ya ko oser ya ko loba makambo ezo salama kaka te Dieu m'a montré cet homme n'a pas besoin o ebisaye muta sala ki oboza tata mwasi na yo muta sala ki oboza noko na yo c'est pas ça la solution ana posa alongwe sika wana atelema atambola lokwa baninga batambolaki Pierre atala bitala biso batali mais Pierre habité awa siko photo kabwana bien-aimé makamso eza na fibre to kenzela moko mais soto arriver quelque part yo faut zo kwena onga pena zo kwena tangai toye église moi sina mobile to komi na kati église moi sina ko solisa ngate to beta masolo tanto ko bima awa mutu na mutu aluka nzambe ko konta na frère no boyane tokenda na yana ngasambela makasi tamu susu ne aza wana ba oto boye pa chéri na ye tok akiti mutu yo kanisa bonde la makasi tok azo regretter oko perdre biso ngata na sambelite yana bisa bonde la makasi tok yana bina zu déception pozo mourir gazole la nzamba zole tok azole belo talela kana ye akoma mutu lamentation zala na confiance à prière na yo Pierre a compris que Jean biso no ba disciple elle na to la crise mais likambo yo ekomi likambo nanga tala biso atali bango Pierre a dit Jean za mupanzi alobi c'est que j'ai oto ana ngote me ongane na anango ongana zondima ya ko peso révélation mais ngana sana kondima sona lobi makambo sa nini eko kisama alobi talanga atali atenir na loboko alobi na lève-toi et marche mutu wana soki lisusu mbongo te aibi se to ana mbongo te to ana wolo te to apena palata te mais c'est que moi je te le donne. Alors au nom de Jésus-Christ Nazareth tellement mutu wana telemi akota na temple ndenge ba nyoso bakota te batu akota na temple misuba ana ba souci ana ba problème na kota musu akota na temple azokenda sana ba regret musu sana ba problème songolo mais pour cet homme wazaki na nzela tango azokota après la Pentecôte Pierre atoni sama ina molimo mo santo Bible lobi azo sauter azo crier azo danser tika Pentecôte auto solo bela bien-aimé pourquoi tout ça pendant la Pentecôte il y a la grâce de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Le long nzamba okoto place batuba kotaki baso kota na kimia mais yo kota ngona louange na monoko yo kota ngona louange na monoko nzamba yembisa yo nzembo asika nzamba yembisa famille na yo nzembo asika na kanisi mko alibala papa ntwa bali na ye mama Rachel abali na zolo ba onso alibala mosala nzambe epesa mela muto moko la Bible dit je veux que les jeunes filles se marient dans 1 Timothée chapitre 5 verset 14 alors dit je veux que les jeunes filles se marient et dans Genèse chapitre 2 verset 18 alors il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nazui onso libala on a Pentecôte
na rosé yango na kati ya salle. Okutana na mwasi o nzamba bongisela o ya yo. Okutana te na bato ba ya stage na vie na yo te. Okutana te na bato ba koya po ba bebisa. Nzamba peso mwasi na yo, nzamba peso mobali na yo. Okota na gloire. Ah na moni oyembo ma mester. Ya tala maputo ba betela yo. Et comme maputo ba otandelo jour à coutumier. Ba otandelo jour à coutumier. Batata mwasi ba beta ki maputa ba lobaki ko bala te. Tala lelo maputa yango batandelo comme tambola likolo na yango. Yoza na rasa bana mpunda yaya. Oza rasa mpunda tabakanga. Lorsque le temps arrive, l'impossible devient possible. Okokolo bako tandelo maputa wana. Na ebisi mutu moko za minoko ba tongela ko même na ba église. Minoko ba beta masolo no mabe. Mukolo moko kaka monoko wana ba betelo ba kelelo, ba betelo ngo yaya ba sifflet. Que le Seigneur te bénisse. Ba betelo ngo ba sifflet. Ba yaya nazo sakola. Liboso ba tata nanga ba za awa. Liboso ba nganga nzambe ba za awa. Na lobi cette onction ya Pentecôte et comme partage à vie na yo. Soko lobi et salama. Pierre avait confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un fan qui est avancé. Il y a un fan qui est la Bible, s'il vous plaît. Na betelo li solo. Ah, li solo mobile yo. Wa miss nanga. Yaka miss nanga mata. Wa miss nanga. Tikanga na betela yo lelo. Toza pendant la Pentecôte. Pentecôte ko sili langa boete. Ngana ozala enlever te na via ko lela. Parce que na lola libale ezalaka te, na lola musale ezalaka te, na lola ezalaka loyembo na loyembo. Ndeko nanga matuta lobi sala libala na yo awa, sali saba bola awa, sunga ba orphelin awa, mata ba grade awa, sisa ba classe awa, tombwama awa, na lola kaka mabina. Yaya sepela avokufa. Tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et c'est koki wana nde koki kolega nyonso. O etikali matabisi vivre matabisi banyoko melango te. Nazaka na posa kapela. Ah. Tikanga na betelo lisola mobali oyo. O ya sunganga Pentecôte ya. Papa nanga zawana. Papa nanga zawana. Révérend Manyanga. Son omona ezaka témoignage. Omonie na biso na deuxième année CO. Biso bana ba CO. Première na deuxième année CO. Omonie na biso l'école. Papa tango te ya biso nanga na okemba ko sakana te. Bote ya église passer Manyanga pardon former biso ba omonie awa ba kenda na ba école. Ya bana belé ba otanga na ba difficulté. Minerva lelo bana onde ko na pichu mwanza. Lelo koti lobi ba sali ba benga. Siko bana wana makambo wana etikala ba ona mutu lokwa ba biso ba oyo. Pantalon mongolata na classe, pantalon mongolata na cité. Olingi pe classe oke otanga. Moi je suis fier ya témoigner pas nzamba zwanga. Mais yo olinga kote ba baza ba monoka yo ne. Surtout yo yebi pas nzamba zwa oti. Mais na miso abatu obombaka. Moi j'ai grandi à mon frère, yo na mon frère. Faut nous okosa bato ba yebi yote. Loba on a TV to ndima to mo na nde bato ba kubenga. Yebisaka nzambe place à joie yo. Alobi vous serez mes témoins. Alobi le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toutes les Judées, dans Samarie jusqu'à l'extrémité. Donc ça dit partout au Kende, tato la ke nganzamba loko tanga place songolo. C'est une manière ya ko matsa foi ba ninga ba espérer parce que le témoignage a trois objectifs. Premier objectif à témoignage nzamba zo lokumu. Mibale ko fortifier ndeko oyo azana problème moko lobaki nzamba zo sala nga pena persévérer. Ya misatu ezako yokisa satana sol. Wa lobaki impossible amoni nzamba komisa ngo possible. Mais so ba bengo te ya témoignage nzambe masuna témoigner bitumbe mata. Bona na longisa ke pozo témoignage. Onde mutu esaka paso na lobikaka nzamba kaulinga mutu esili pasi oyo mona kaka ba ko zongisila ngango yango nzamba obenga bino ba homme de paix de foi. Alléluia. Toke nonu yaya. Na betoli sola mwana mobali mwana nga changer vie na osiko. Na betoli sola mwana mobali. Azela kitamona ba biso ba oto papa Manyanga zo teya. Papa zo teya nga na full oye bateke mwana mwaza na osouffrir. Mutafuta minerva la zate pantalon moko.
pantalon moko. Je me rappelle na lobango. Tout ça na ben terreau général. Il faut n'attendre. Bisoko to ke tanga na rue de cocotier. Zama kansa mama botinga. Très affamé. Autant na sanza la vertige. Vertige sali. Na sapouye na nzeta saf. Na tombola mutu. Ka pantalon mo na betela atolo. Ona lataka. Pantalon pe ya sikate. Muninga na tangela pena inane. Esili. Ayibisinga somano pantalon mo oyo ponga basombela nga 2 pantalons chaque année na rentrée scolaire. O atangeli année mobimba. Ya mwa pesinga moko na tekelinga. Noko somba te o taira tongi. Wana na 2e année c'est on a première na zonga na pantalon tombola. C'est la tombola buaka elamba soni ya onga na zonga les classes. Pantalon kangi col. Papa ozote ya biso to na mono na omuni témoignage joli susu. Pantalon kangi col. Oye nanda ko bando tala na sala nini et longandeni ozu pétrole na tche pétrole et s'empirer davantage et panzani partout. Siko yaka classe pas baninga musuba na mwangulo za na mwa ya mo na poto mwa pantalon ya bien smoking yaka na classe. Et puis oza jeune njilwa jeune changu. Ba jeune changu ba mamola ta déjà bana ne bandeli. Siko yo pantalon ne wa. Azela te monanga. Nazo rouler carrosse Paulo bananga je t'aime. Azilata mona papa Israël o matalo bano je t'aime. Azwa bisoka na salité, akumbeli bisoka na ba quartier wana, azwa bisoka na ba famille wana. Moto atala nzambe ayoksa makasoni te. Oh David azolo ba je n'ai jamais vu un juste abandonné ni sa postérité. Tikana sakola loko l'évangéliste nazana mashwara koloba nalobi yo okokufa bongo te parce que ça na Jésus qui Nazareth kati na yo okosuka pe bongo te ata bana na yo et place yo lela bana no bakolela te oko préparer nzela lobi ya bana na yo ezala oyo monate yo tanga na pasi bana no batanga na pasi te ya yo ba senta yo bana no ba sente bango te yo nyoko bana no ba nyoko mate nazo sakola pana yo zondima kaka ndengo zondima ndenge nzamba salela yo na lobi be nyoko ya paso na mona na ko permettre bana na ba mona te ndenge zo salamelanga et salamela pe yo. Le Dieu que nous prêchons est vivant, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ya azelata monanga so okumisa nzambe nango kumisa la célébration. Azelata monanga nazauna karose. Palo bananga je t'aime. Palo bananga je t'aime. Azelata monanga na baklasa malonga. Baklasa malonga azelite. Bananga je t'aime. Mona déjà bisika joyeux, mona comment pas au comité, mona bisika lokota yo. Surtout yon de konanga. 10 ans avant, 20 ans avant. 30 ans avant, aux arabes la position 30 ans avant, aux arabes de oh. Ayaka kaka na salité. Kasayaka kana kati ya salite Angulumi na kati ya salite Asiminga na kati ya salite Abimisinga na kati ya salite Ayaka kana salite Angulumi na kati ya salite. Est-ce que vous trouvez qu'il y a Azamalamu Attends, nous sommes Azamalamu Yemba Yesu Azamalamu Azamalamu Yesu Masia Nazareth atindi la biso mosungi molimo santo merci. Est-ce que tu peux betele maboko azamalamu mingi alokota autant bazo humilier yo azelate amona yo ya ocha mwa rouge kitoko palo banona lingaka yo te. Merci bien-aimé Soko Fanda. Il y a Matthieu chapitre 26 verset 69 à 75.
Matthieu chapitre 26. Nabeta li solo rapide mwana mobali oyo. Bakangi Yesu Masiya Nazareth. To bakangi ye. Ba osambisa ye. Église yokanga bia ya bongisa Matthieu chapitre 29. Chapitre 26 s'il vous plaît. To banana verset 69 tina 75. Na kene mbangu yokanga Yesu Masiya Nazareth. Bakangi ye. Ndenge muka lobaki mwana moto souffrir. Ba okanga ba oboma bakangi. Avant bakanga ye aoyebisa mwana mobali yo na osepelane Pierre. Ayebisi Pierre soso aolela mbala misatu yo wanga nanga. Pierre alobi jamais. Pierre andimite. Aboyi yango penza. Siko bakangi Christ. Église yokanga bien. Tika koyeto la moto bapaya. Eloko sala Pierre wanga na Christ ezaki moto bapaya. Ayoki malili. Akei koyeto la moto ya batu ya bapaya. Siko tanga bando yeto la moto makambo ekomo salama oto otanga siko. Christ kuna esi bakangi Yesu kwa komo vivre makambo tout autour ya moto. Ya moto. Nzamba salo grâce. Eza ba moto musu epela na ba famille na biso. Eza ba moto musu ba koko barrière parents ba pelisa. Ozo vivre vie moko lokola victime ya makambo yo yebite. Mais nzamba sala grâce na clôture à Pentecôte. Moto. Oeza likolo ba moto nyonso. Oe kitaki mukola Pentecôte. Comme nous sommes dans le temps de la Pentecôte, nzamba sala eboma moto oe pela na bombo ina bino pona ko détruire. Yoka makambo ezoleka na tout autour ya moto abapaya. Matthieu chapitre 26, le verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Tango Pierre afandaki libanda na cour. Une servante s'approcha de lui et dit, servante mwana mwasi simbango penza bien mwana mwasi mubalite mwana mwasi apusani pene na Pierre palobina. Toi aussi tu étais avec Jésus de Galilée. Yo pe ozalaki na Yesu Masiya Nazareth oya mboka Galilée. Mais il les nia devant tous disant, Pierre awangani liboso batu nyonso bazalaki wana alobi boye. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Na yebi kutu makambo zolo bate. Na yebi te. Awangani première fois. Tokeya. Quand il s'est dirigé vers la porte, sikoyo a se déplacer à longwe na moto. Abandiko kende sikoyo na porte po abima. Akima. une autre servante les vit Mwana mwasi mususu ya mibale mwana mwasi. Deuxième servante. Amoniye palobi. et dit à ceux qui se trouvaient là, Abandiko ebisa bandeko nyonso bazaki na wana esika. celui-ci aussi était avec Jésus de Nazareth. Oyo pe azalaki na Yesu Masiya Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment. Aboyi lisusu pona mbala mibale pe alapindai alobi nzambe nazali na yete. Asali serment na tomboli loboko na yebi ete awanga ni Christ. Je ne connais pas cet homme. Na yebi mutu angote bozolo ba Yesu Masiya Nazareth. Peu après, Sima na tango moke ceux qui étaient là, ba o bazalaki wana s'étant approchés, tango ba pusani dit à Pierre, pour la troisième fois ba yebi si Pierre. certainement, Ya solo penza tu es aussi de ces gens-là, oza penza ya batu wana ya ba Yesu Masiya Nazareth. car ton langage te fait reconnaître. Po ete langage na yo église nasali no parenthèse vite fait awa na ote koloba tant papa Israël azaki likolo awa s'il vous plaît nalobi mwana de la foi mwana ngaza amta loba mo directeur aza directeur na ngaza awa papa Samuel aloba alobi poto ye babana ya père baza bato kondima deuxièmement baza bato bana komikitsa soza mutu alolendo za na mutu église ote soza mutu oyo obangaka bangaka wana foi te oza mutu église ote ou soit oyaka mais osimba basenema te. Pierre va découvrir ye na raison moko tanga bandoloba langage na ye balobi toyoki ozoloba lokola bango. Donc ça dit azo imiter nenga porte Paul lobi azaki imitateur ya bongisa maloba. Bongisa maloba. Bongisa maloba. Bato ebele ba souffrir lelo pona maloba. Zamba bato ebele lelo mutu mususu alinga ko mingi mais akoyi ko brancher o te
parce que au contrôle maloba na yote o veya kana o lobarate mutu musu ba otala yo so batali yo a maman batali yo papa ndengo lati mutu azomona o mutu opesa respect même ko lo fungola ka munoko ngoloba ayoki ko loba no terre à terre. Yango Bible lobi celui qui ne veille pas sur sa bouche court à sa perte. Mutamaye la fungola grandement lèvre tende Bible lobi a réfléchir ça ka tourna ka langa va loba. Veillez na ndengo solo ba bien ko kangelo ba porte kaka maloba no ko fungola pe ba porte. Na kangi parenthèse ba découvrir ba lobi to yebi to yoki ozoloba ndenge monde to reconnaître yo. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Eh Pierre abandi ko mitungisama pe abandi ko lapanda. Je ne connais pas cet homme. Alobina yebi ete. Aussitôt les coqs chantèrent. Balamoko soso aleli. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Pierre mbalamoka kanisi maloba o Yesu Masia ba ifsaki ye. Avant que les coqs chantent, Yambo ete soso alela. tu me régneras 3 fois. O wanga na ngambala misatu. Pierre wanga na Christ. Liboso. Yabana basi. Pourquoi? Azaki faible. Azaki sans force, sans espoir. Ba inquiétude ezali na kati ya vie na ye. Christ atikali ye moko na frère na ye propre Jean. Tous les autres disciples bakimi bakemusika. Christ azo souffrir na ba maman. Azo souffrir na ba maman. Pierre azane loroté. Si bakangi Christ Pierre azane loroté. Il y avait personne par preuve même Christ a koufi na 15 heures. Liwa ya Christ est fani na croix jusqu'à 18 heures. Bible dit le soir étant venu de Joseph d'Arimathaya. Parmi les disciples de Christ, il n'y avait personne qui avait des moyens. Par preuve, et c'est la fout en pape. Atuni bambozane lobane lorote. Atindi baki okanga mbisi. Mbisi ayena monoko mbisi mbongo ebimi. Bien aimé kozala inutilité na vie. Nzamba sali so koma utile na kata vie. Surtout ba jeune sœur, ya ba jeune frère. Il y a commis à 20 ans, on commis de 20 à 27 ans. On a des parents, on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. On laisse, on latisse, on sepela. Bien aimé, on détruire vie. On détruire vie. On détruire vie. On détruire vie. Tata la bino na soso na yako otuna ina pokwa. Wapi Dorcas wana koko ne Dorcas aza wapi? Onga ye koko. Bongo soso wana akoti na nute. O koko na moni na akoti te. O luka e koko ko mobima. Mais yo soko bimi tata bina luka hote. O ya te. Amuna ka intérêt na yete abota yo mais amuna ka port na yote. Donc faut me kuta protéger soso que a protéger yo jeune garçon. Mettons sur en église awa. Au sambel ba prière à ma case. En église au père batwa za la permanent ba la atteint. Nga moku nzamba benga na temps plein te. Boyo nzamba ke benga na temps plein de. Frère, koza mutampia kate Yesu Masi a valoriser mbisi. Po mbisi apesi mbonga futa mpapa, mais ba disciple lokote. Ya sonza mapambolio okoma na ta pouvoir na millennium sofandi même na famille na bino okoma muta valeur. Ole ba peso bonga bando peso kita valeur parce que yo moko bi ke fona bunda na vie pona zo personnalité. On ne soit pas ma yependa bomona kaka yebo mona ke te soli kamweza yende mtako intervenir. Yo loko te ko discuter ne loko te ba bitumba musozo luka opposa ne loko te. On liba respecter ozalaka na position. Yesu Masi akufi banda 15 heures. Si 18 heures, 3 heures du temps na croix. Mais mutambongo tango aya tranquille. Aye kaka ba yebise Yesu Masi akufi. Ah bon? Depuis quand? Non, depuis 15 heures. Oh, mais 15 heures comment ça? Bible dit il osa. Et que mon Pilate, à côté Pilate, bonjour, bien. Ok, parce que nous sommes homme de distinction, hein. Comme on a Joseph d'Arimathée, nous avons encore à Christ. Et là, quand nous sommes à Kamwe, Pilate a dit que Christ a pu habiter. Donc, au tir 20 heures, l'objet peut sabbat, on a koundé le rôle indigent pour nous avoir école. Pasteur, l'église va campiaka, na yo pasteur au monde makam. Ole ozo bakaya prière okoma ozona bakaya ba vie na batu to lete to lambite ba obenga na biso na ndako boye nyonso mettons oyebisa bango zala sérieux pour nzama pambolo olingite Joseph de Arimathée nyoka apesi na cimetière à chair pour distance pour que pour de la Christ
eza musika makasi. Eza musika. So bakende na cimetière normal, balinga balala nzela or que lobi eza saba. Ce qu'il faut les cimetières à peine, cimetière à peine, cimetière à Batambo. So Joseph dans le matin à la tête, Christ m'a connu dans cimetière à ndenge. Et moi pas lycée quand on faut tout la bas. Il y a bien dans ce sécle, ma ségle na ndenge ni na place ni. Mais Yesu m'a dit c'est quoi place ya cher, il y a valeur. Il y a peut-être lycée que salama na ndenge sem. Pour moi mo soto linga salama to tala nanu yo moko nanu ndongo milingile la ndongo zalila. Azomona nzoto so na kesa na nzoto na osala perte. Abangi Pierre abangi Banabasi. Il y a tout ce qui ça. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Si que tant Pierre abangi Banabasi. Christ a koufi, Christ a sekui. Tant que seki mko asuka ebisi bango boke na Pentecôte na Actes des Apôtres chapitre 2 wana. Ali boke na Pentecôte, boke na Jérusalem. Ba ye na Jérusalem to ba fandi, molimo santo akiti. Ya ya to molimo santo akiti. Pierre o abanga ibana basi abanga elisute parce que azwaki esprit o kitaki kati na ye azalaki esprit ya timidité te azalaki pe esprit ya crainte te bien aimé soko zo banga yese ko sana molimo santo te muto sana molimo santo abanga te parce que si que ça impossible na molimo santo ye ko ça le possible yoka après la Pentecôte Pierre obande ko banga bana basi ni ne salami yaya. Alors Pierre se présenta avec les 11. Pierre a se présenté et le monde a 11 disciples. Il y a 12e à Télémi. Il leva la voix et leur parla en ces termes. Abandi koloba na bato bazaki koloba bato balangwe masanga. Pierre a Télémi n'a pas eu peur ya basi ni ya mibali. A Télémi abandi koyebisa bato bazaki koloba. Hommes juifs. Oh bandeko ya bayuda. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Bino nyonso bozo kofana na Jérusalem. Sachez ceci. Boye baete. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Boyoka bochali toyi na maloba na ngai. Ces gens ne sont pas ivres. Bato bozo mona balangwe te. Comme vous les supposez. Ndenge bino bozo kanisa. Car c'est la 3e heure du jour. Et ça n'est 3e heure. Or, chiffre 3 c'est chiffre résurrection. Chiffre 3 c'est chiffre parcours à Yesu Massia à Nazareth. En matin, on a 3e heure. Après 3 heures, Moulile Koti. Après 3 heures, à Koufi. Après 3 heures, chiffre 3 c'est chiffre résurrection. Abisi bangoto langwete, mais to combiner na 3e heure. Ce qui veut dire, ma kasi na Pierre, ouais, Koufaki, après la Pentecôte, salini, et c'est quoi? Là, il s'est montré Pentecôte, lelo, Zamba Peso, ma kasi à Sika. Oh, nyo se kufa na vina yo. Et c'est quoi? Zamba déclaré 3e heure na kati ya vina yo. Impossible ezala nzambe na yo. Te. Alors, bito za na 3e heure. Sautez verset 22 à 24. Les versets 22 à 24. à 24. Homme israélite. Bande kwa Israël. Écoutez ces paroles. Boyoka liloba oyo. Jésus de Nazareth. Yesu Masia Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. Moto oyo wapi nzambe tata apesaki litatoli liboso na bino. Par les miracles. Na bikamwa. Les prodiges. Pe na makambo minene. Et les signes qu'il a opérés par lui. Pe bilembo bele oyo tata salaki na nzela na ye. Au milieu de vous. Katikati na bino. Comme vous les savez vous-même. Lolenge bino moko boyebi yango. Cet homme livré selon les desseins arrêtés. Moto oyo wapi apesamaki kolanisama na oyo ebongisamaki. Et selon la préscience de Dieu. Kouta na mayelo eleki mayele nyonso ya kati na nzambe. Vous l'avez crucifié. Bino bobaka kene kulusu. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Bino bopesaki na maboko batu mabe. Dieu l'a ressuscité. Akufe na boka batu mabe Yesu Masia Nazareth nzamba sekwisaki ye. En les délivrant des liens de la mort. Na kokangolaka ye na kati na basinga ya liwa. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Po ete ezalaki possible te mabele to liwa esimba ye. Bien aimé, après la Pentecôte ou pendant la Pentecôte, ça dit tant molimo santo aye. Bien aimé, dans les sénocos à soumuta obangate. Bible obi molimo to zui pa naza molimo timidité te. Azape molimo ya crainte te. Pierre abangi mwana mwasi. Mais après la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est arrivé à Ozaki, à Télémi libosa mibali, kuna bangaki mwasi 3 fois à Wangani Christ. Mais ce jour-là, après, il y a un molimo mon centre à Télémaki. Il y a un apôtre à la baptiser dans molimo centre. Jean lui, moi je vous baptise d'eau.
Mais celui qui viendra après moi vous baptisera de l'esprit et de feu. Parce qu'il savait que mon lit, mon sang, katina biso, à cause de l'enseignant mon bien aimé dans le Seigneur. Même aux qui m'golo à mais si tu es vêtu du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, parce que le Saint-Esprit enseigne plus que tous les autres enseignants de ce monde. Parce que lui a son profondeur en âme à révéler la biso. Bible lobi, azo senga la biso pa ina tatana ba soupir inexprimable. Osana posa molimo santo, poso makabo, osana posa molimo santo. Poso sagesse, poso intelligence, osana posa molimo santo. Tozo clôturer Pentecôte na prière à condiment. Ce qui cœur n'a pas bien disposé, l'Esprit de Dieu a aussi maillot. Et nous sommes des pentecôtistes. Où ils ont fait na biso amouné na ba pentecôtiste. Où ils ont impossible et pas ya Pierre ces jours les comment qui possible. À quoi que télématé les bosso moi si pour andi mazala qui na Christ. Mais ces jours-là l'impossible lorsque le temps de la Pentecôte est arrivé, à comment qui na makokia au téléma. Azoebi sabatu Yesu Masia Nazareth oyo bino bondima kite oyo bomona ki miracle ye wanande asimbi biso potoko ma otoza ania ki su Christ était bien mais sauf famille na weza nié pa ya batu musala na yo ya batu ba fulango au pied batu ba millions na domaine nyonso tu as besoin du Saint-Esprit pour que bien aimé on chose soit lelo lobi ozwa moté. La seule personne qui peut t'aider, la seule personne qui peut aussi t'orienter, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que ce qui a sondé profondeur en âme, a voyé quelle est sa pensée, et nous nous ça pour que la gloire résout pas dans âme. N'a bon délibération sur le côté, ma bien-aimée. S'il vous plaît, sur le côté, ma. Papa Anto, mon salanzam est mon alobi, alobi na position négative, alobi sur mon salanzam. À quoi il y a problème tant que vous avez maternité pour que vous ayez pour ça lundi ça va dans le domaine Papa, que le Saint-Esprit soit au milieu de votre couple. Seul le Saint-Esprit. Papa Manyanga a une expérience. Mon papa a une expérience, mais il est là pour vous aider. Vous êtes un homme de Dieu. Seulement que le Saint-Esprit. Papa vous en a milliers na binoté. Mon papa Manyanga vous en a milliers na binoté. Que le Saint-Esprit soit au milieu. Parce que c'est lui l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Azana milé na bino tamusa bino. Ya kanga misu bien-aimé. Banda ko yebi sanzambe tata makasi selinga. Lokola Pierre, oyebi likamuni ne silisio makasi. Tamusu za déception moko na musala, tamusu na couple, tamusu na relation moko songolo. Oyebi likamuni tamusu santé na yo za déçu pour na santé. Comment vivre kana kiss, on met la kiss pour vivre bien. Quelle punition, mon frère, ma soeur, papa, maman, quelle punition. Pour vivre, il faut que tu aies ça. Tu ne pas comme tu as une humiliation. Au senti, ce que tu fais, ça n'évolue pas. Il y a un sili makasi loko la pierre, mais na boina wanga na yo. Pesanga makasi asika. Pesanga makasi lelo na vivre puissance à molimo no mo santo. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Bondela ya impossible comme possible. Occuper mon ingate sambela, cette affaire te concerne toi-même. Dès qu'on a sambela. Molimo sala posei yo sala netola masia. Yabasantu Pole Papa Ngengisa Bandimi Yawe Tomona Yaya Sambela Lobana Molimo Santu Naso Kokate Namona Kokate Nasasuna Makasite Yosala Netola Masia Namitema Yabasantu Pole Nazambe Jengisa Oh Tomona
Oh, molimo mon sanctuaire, tobele lio, molimo na Nzambe. Oh, moto na Nzambe, tobele lio, molimo mon sanctuaire. Yokayaya. Bien aimé, fongoli maboko mibale s'il vous plaît. Fongoli maboko mibale. Bible Talisibiso, le don est donné par le Saint-Esprit. Mais seulement le ministère par lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait les autres comme. Aussi li makasi na domaine wana. Ozaki na ngolu nzambe, ozaki na makabo. Si yo ozaki na voix audible, obano yo kanzambe. Lokola Samuel, pene sacrificateur élu, obano yo kanzamba banda ko benga, nzamba bando lo banayo. Yo ba kozana don bande kozoba songe lokola Joseph nzamba bando yebisa yo même vie na yo mais le lota souste tango loti okanga soute bando to ekima o loti soko la mukeza li soute yo zaki na don et révélation o zaki na don de prophétie mais le lezali soute si yo zaki na don et sagesse lokola Jétro apesa ki parole ya sagesse na Moïse mais le non se kenda ba secret nyonso misala mulili oyo bandai komona na nzela na yo mais lelo mona na lisute bagoma yo miso mulimo visualisation kenda ya soko sala hotel mato ebisa nzambe tata na osenga makabo mulimo mo santo na osenga makabo mulimo mo santo sala ngolu lelo nguya na we kitakati na comme le jour de la Pentecôte. Une puissance nouvelle, comme tu as promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nalina sala témoin na famille nanga. Bandi maite na sala kana yo. Nalina sala témoin na yo na bisika nanga koteka bisika nanga musala. Nalina sala témoignage. Na témoigner le ko la témoin koloba ete. Soki na koki ezapo Yesu Masia na sareta salaki. Pe molimo na emo santo. Atoni samaki katinanga. Belela molimo mo santo. Belela molimo santo. Afongola makabo, atoni samakati na yo, apesa makasa sika. Bonne la bien-aimée. S'il vous plaît, Zalaga Hotel Mobatel qui m'a fongoli maboko. Bible Robi a sengela biso penatata na ba soupir inexprimable. Na moi temps moke on peut pas moli mo santé ko souffler li kolona. Nzamba ko kutana yo liboso ko lela wana. Ozalo ko la pete lo makase sili. Ozo senti soutien zate Christ bakangi o bande ko chele like ezali susute. Bato chela ki motema batiki ona nzela. Makase sili ozo bate na okende wapi. Pierre ne savait pas que promesse ezala ki a Pentecôte. On peut pas mourir mon santé souffler longolo na condition. Kana kimia na yo sengelo na ba soupir inexprimable. Allo belo pa ya tata iska makase sili yo. Comme souma lobe sili monoko ekauki ozo ba soute quoi dire. Tendre Père, te rendre action de grâce pour tout ce que tu as fait de nous depuis, Seigneur, début à semaine jusqu'à aujourd'hui. Et nous recommandons le reste de tous ces programmes jusqu'à demain entre tes mains. Zala nabi solo kola tata, en fait que Kembole Monisa chacun de nous,
comme le jour de la Pentecôte, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur, de ton sambeli na kondima, petolobi. Amen. Merci beaucoup.